bango tout baby que j'avais ça panza biso pendant dans ça batu vérité mais ça bon que écrire non panza wana écrire na bengango Sodome et Gomorrhe ba PD ba lesbienne ba pété sport ce que tala ba lesbienne ba PD ba pété sport ba tamité mali kundu ce que bo sangani wana eza Sodome et Gomorrhe PD ni asa na kati ya Rebecca Moura PD Kovodor a PD. Est-ce que tu rends compte de ça, janvier? Moura et Moura Leka, Abik Yaza général à PD. Tant que Moura Mileka, Aloba Yaza général à PD. Yo mon aba conversation monte Moura Bazoé la moi si à Mobali Boy na ba le news des stars qui ta qui sont ba tout bayebi. Ngate Mobala grâce te malobango. Avec moi c'est Azandumba professionnel, qui les bien professionnel bisoté. Joyeux Noël à tous les kimbanguistes du monde entier, vous qui nous suivez de partout, et bonjour et bienvenue dans cette émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision avec votre humble présentateur Christian Pongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à tous les abonnés de la DKM Flash Télévision qui continuent toujours de nous faire confiance, qu'on liker, qu'on s'abonner na chaîne Nabino et puis pour la confiance vraiment au PCBiso na DKM Flash Télévision. Et je dis aussi un grand merci à tous les abonnés du côté Paris. Là je vois Lucien Tingi, Moté Mabibeline Louvoiseau, Gigi Maman Gilesia, la grande dame de Paris, Wivine Tingi, il est pas à scotché branché en train de suivre DKM Flash Télévision. Et je salue aussi Gili Tensele G7, mon pote de tous les temps, Christian Alondo, et sans oublier le chef de l'entreprise, David Kanyama, et son épouse Mamami Kinda, bon, on branché, dans le DKM Flash Télévision. Et je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à l'équipe technique Oyo Baza qui accompagne la Lelo. Derrière la caméra, là je vois Dieu merci Mayemba, DM Vision, qui réalise aujourd'hui cette émission. Alors sur ce plateau, je reçois pour vous un combattant, et Nicolas Bobinga et Poutine, Bobinga presque un combo belé. Alors le lot pour la ligne qui pena zalana yé, na yamba eto beta kaka masolo d'actualité ndenge ezali. Lui c'est Janvier Wata, Babi Bakisa Likolo nango mokonzi, moko ya ba soldat ya de la Chine, moko ya chinois. À Karine Mokonzi, Naye Penza, beta masolo, tout décortiqué car l'actualité est vraiment sur terrain. Si Dieu merci, Mayemba est vraiment de cœur avec moi. À Fongolabiso déjà, Nayamba invité dans la Lelo. Bonjour, Janvier Wata. Ouais, bonjour Christian. Boni. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui toko superposé quand deux hommes on a so santé ZMAB. Maintenant tout va dans la place où tu aimes sous les roues dans l'hôpital, les hommes sous les gens en la lime. Santé bien pépélé. Santé bien calme. Namoni gaka. Janvier Wata. Tout au bout de Likolo nango mokonzi. Après so baxi sous Poutine. Poutine. Satade lisusu. Satade muto boma boma. Ya osarana te bakombo nya sona tu yangai. Taka bakombo ebele, mutana bakombo tala. Totori na tembe nya sokanga. Na biso bakombo ya ka ebele. Chaque jour son avant d'inspiration ka batumba bapesa nga bakombo. Ah Janvier. On a zara na bakombo bele moi na ba mama ngakaka ponga ba mama balinga ngato na pesi ba mama tu ya la Chine bote na pesi mama Brésil bokomba mama social la sana ba circonstance nyonso na bo sanité moko Karine Mokonzi la baronne la patrona muto asalanga muto afulanga o lelo na koma minastar o bato bayambanga na ba plateau na bango o bato ba pesanga ba invitation o bato bakangana na ba photo na nzela o bato ba respectanga makasi na pesi mbote mama talaka Karine Mokonzi la baronne. Vraiment, quand je la baronne, on a PC Bambote, Sika Azali, l'opinion qui plaisir, tout bête à ma solo, Penzana yo, pour que ça la paix internaute, à DKM Flash plaisir, bah qui Penzana posa, bah qui Penzana Nzalawana, yo, bah yo, capé, sous ya bango, Janvier Wata, Mokonzi, na kata DKM Flash télévision, mais en fait, pendant tout bana maso, na biso tonoto ye ba adhésion na yo, na kata la Chine, pas Karine Mokonzi, Zalande. Bon, on va tout bah yebi, on va zalep na pire. Bureau de Wabinga, bureau ya Karine Mokonzi là, on tente tambola naï. Il y a aussi un cop naï, il y a des vidéos, il y a un cop naï YouTube, tel madame YouTube. Tellement tente tambola naï, tout à l'heure moi mobile à talibi. Ah, j'avais qu'il n'a ni boulot malgré me soucier bika que D6 mais qu'il n'a ni boulot te mais
azora moi temps ya kotambola nanga ya partager nanga ba bon moment habité janvier cop ezali totambolaka te ke janvier ke ezolanga mbongo na wester te janvier ke etikanga place boye janvier etikanga na concert te cop yango songa na osaba video nanga faut osintégrer wana nde pendaki na s'intégrer wana vandi na epela moso osaba video na ye ngapi fona zala apesinga ma parole na lobby mais avant wana nakoma pa na ye pe nazala pe na ba concert na ye musuzu ko ba na les Kardashian ba fifisi wa ba Josepha Chako ba Christelle Kabia ba Gloria ba ngonyo surtout na nazala pe na bango mais bon ba pesinga chance te ke musuzu ya 25 ngai moi vidéo moi ni ya pesinga musala bango ya ika cop j'avais toke boy les Kardashian mais bon ba pesinga chance te au mona ka mutamuta malamu mutamute mapenza ke ya kibonde kwa talika ke jeune garçon batu ala mukatongo totamboli na ye en plus ça na bana na ye Jarel na Chanis totambola ra bongo te za bien te fona l'accès cop yin dans l'accès ko péché surtout vandi bina vidéo liboso moto salara on a série wana ya kala nzemba we ranson le roi de la forêt place za ko ranson na PC mbote qui me tout ça la vidéo wana bat pe à la Chine batuna Karim babu wana nabité wana biro na so ça ba vidéo na binganga na baxi moi deuxième troisième Chine ya bon mon mec to tambola ni partout la Chine pimba la moko aswanga la maboko bia te wana penda mona Karim il est capé 2 jours 3 jours 4 jours écoute ebete jour msuna la mukika na tongobo masana mube Vasco les gars ma place za na PC mbote ba na masana nganya makor na pane pa Karim ndeto kangamara wana jour Vasco bisinga janvier ba vidéo na sala pena Karim pe sa pe makambo yoko sala pe mission nga te ba nino défendre kama mino par rapport à ba guerre ndazala na ba n'hésitez pas des problèmes to kenda banda le jour msuye kuta bimanga pe na bimana kenda banda na salle émission yemo kuta vanda na chambre kamo avanda kata la émission mo bo janvier mo konza so défendre mo tadi no ka côté na chambre c'est pour ça que émission ate penda que oui ta la émission beta ba vie mo bi bon ça va sous parce que ba komo benga ngato so ba benga e mo bisinga te kende de ka sala bonga mo na komo défendre banda le loti wana janvier mo konzi star mbala mo web média ko sara na to senti que ba journaliste ba ngomo ba komo ya place wana na pisanga makambo après l'équipe pe na ba RTG chaque dimanche au senti que oui na l'écart na TV pisanga ba makambo na ko master na komo lia pe na bandingi na nga tanga na gare centrale ouais watanga na gare centrale to kinda na ye to zonga na ye au senti que l'exanga pe na gare centrale gratuitement au félé on a ba uli mchet code mboka ba mona na musika na pesi ba mbote ba maman Brésil bokomba maman sociale sala ba circonstance nyoso ba papa qui ni 3 fois mona poto ya kala ya siko ya tanga Zaïre la Chine au senti que ba papa FMI ba maman Maria ba mo tout penza ba considérer na télé penza que mon privé ba my love na kat Allemagne moi sa taille S so moni moi so komisi nzambe bango tumba mo la Chine penza que babité au Soudan na biso ndi ba vantsanga na siko voilà janvier wata mokonzi rôle na yo nini ojouaka na kati ya la Chine bon nga la jouer rôle na kati ya la Chine tenga jouer rôle pa ya Karine Mokonzi la baron la Chine ezara ya Karine Mokonzi beza bato ba soutenir plus Karine Mokonzi pe parce comment soutenir penga tellement naza taka des points et des bases ya Karine Mokonzi nga na ya penda ko défendre juste nga na ya ko défendre juste Karine Mokonzi nazaka na des personnes à défendre na zo Karine Mokonzi na défendre na musique ka héritier wata osomona so mutaina ba clash Karine Nathalie waza catégorie na ngate nga mo j'avais déjà so fingi Karine lokana 10h10 1 minute pe no mona na 15 caméras télé melinga bonga mo na répondre donc Poutine bandi ko na yebiso na bando attaquer taquer ko senti ndeke batu balalaka o mo ndeke na bomi batu nga sisa ba guerre wana ya sisa sko ba guerre za likolo ya par rapport ya bango na bomba star bomba star loka banani ba Beyoncé po ya za ba niveau bon ya na ba Beyoncé ya likolo ya star talaka mta beta grâce miziti lelo ayokana te abende kama kolobo kauti lelo mutatika la siko na sentir ti lelo na babutele te Karine Mokonzi ya YouTube tala degré siko ngasko naza taka des points et des bases ya ye Karine Mokonzi la baronne on mona ba china batika ngate babite faut soutenir mon Karine bon ba fan na Karine pour mutana ba fan na internet azate pas Karine Mokonzi o senti que ba chinois bana membre ye Karine salamate o senti que ba misara pona ye o senti que ba côté la kai ba monyo surtout ba sali la kai ndeto mona ba wira bana ba fanatique na bango ndeto mona ba héritier ba ba fanatique na ba spiritas ndeto mona ba fali bana ba fanatique na bango ndeto mona ba gaulois ya fait rigolo parce que Karine pe na internet azana oya ye à part ye mutazana ngo so azati ndeti yo yangwana bazolo bokoma porter parole okoma mukala okoma nyo surtout ya Karine Mokonzi c'est ça non. Bon, nous surtout ba loba non dimana na ko accepter wana za maloba bato mais na sala musala o lelo bana nga batangaka
bana dezo bundela mutu olobela mutu ba fingi Karine Mokonzi na 10h yo na 10h30 o répliquer souvent soto benga oni na ebite bo net ve Roger Ngando so fingi jibe mpendo mona ya loba so moni dadi mola so moni kaka oyeka ba fingi héritier ya loba même ata evena so ki sinzora place za venzora so fingi héritier ya loba siko dia ko bobenga pe ba venzora ba mukala na ebite bien eza cop ya musala eza na batu musu batangela ngo ba musu batangela net nga pe na zona ko na makasi nanga zona na makasi na ko tonet Karine Mokonzi na ndia mabete est-ce que atangela na marambo ya ki journalisme atangela ni ngote asala nkana nko tellement ça na aura on a le PCP makam net nga na tangela na tenga sala électricité ndeti le na ebisa ok na bosa nkunde basimba pensa ta tester na komaka ke so tchelinga ka micro yo o tchelinga ka caméra to sola bien na bosa na nyoso tu ba pensi nyoso na bosa na siko na bosa na par rapport quoi na otala siko misale za na me foluka mais siko musala mo ona zui na facilité mo ke o bana nga ba olia bana nga na futela ba minerval nga mo na zanga jinte nga mo na zanga $10 te $15 te $20 te o senti que na semaine o senti que moi ça va pona ki tchasa so déjà aux amona 50 na ona poche c'est bon so bima ko ki cop no zo mo na 20 30 40 c'est ça la moi bien mo bina na vandi bina ke ya olumushe na bengo janvier ndeni côté na peto côté pe palebo moi défait pe bimi na facilité o vandi pe o vandi pe bo bengi bina papa king bina singa janvier on a problème ni bisi bina ke papa ki mikolo pour ma parler bon ça va na foot moi ça 50 000 foot à parler parce que cop et puis ça na legu na ba fonctionnaire à l'état Kinshasa parler wapi ngai yo na parler nga na parler ngo mais toki yo pas journaliste mo vendre il faut tanga kombo on il faut tanga kombo na bato te bato baloba garder anonymat ba prendre biso yo vendre na sima journaliste mo bon journaliste o amoni ke na vendre chez ya bingana la minute aux internet ya Willy Bemsa fait 200 footelo ndako ngana okamongo te ya Willy Bemsa na ba descend na ba papa king wana na ba my love na Allemagne bana membre omoni biso to na ba chinois pena na ndia mabete basangisa penda mbongo habité janvier chez les parents mabe yo penda za soda il faut jouer penda ya kokauka batinda penda mbongo garantie pia ba monsieur Franklin on a penda na zongo 10 na pesi papa femi mbote na pesi mama ya mbote na pesi ba ma président na monsieur Franklin na zongo 10 babi il faut jouer parler ngabia na vandi susu na bengi li susu mu privé ya kati na bité il faut lo kwasi kota ya rolalela atindi pe na vandi pena bona régler na bité papa king matala rapenda TV penza te mais il faut vendre à moi confort à parler ponga TV na mingi za téléphone so na fali fona tala actualité to finge Karine balobene nini neti mikolo bat ba so na kana roba Karine vert na libumu nae ngasko na zo asko na tala actualité mam nya tala na ko taper na ba chaîne tellement bien na tala o azolo bila mami na nganini pona r s'attaquer mais na vanda pas journaliste o yo msubo olobate place ça na PC mbote rôle ba fifi sur o bat ba oloba maza ser nanga to beta moi tour na terrasse na e to vandi le te yemora ebi yepaneza na nini babe on na kindu na lingua na zona Kinshasa parce que place ne balubanga vanda na beau marché place terrasse ne sa wande to ya revanda to ya Olex obi ka via bastard surtout to vanda na msuna yemo bo revanda msu sub de 22h tilobi bo beta masolo po ba misia ba ya wana za place bastard ba misia ba wona ke botani sitongo li tongo penzi tanya li mutu na mutu siminzila OK Janvier Wata, fidèle internaute na Sabino, tozana ye moko Poutine, bakisela ye Mokonzi, moko penza soldat makasi ya Karine Mokonzi, na Sabino penza yora boire à manger na bina to beta masolo, bakati za lelo na ye. Mais Wata, to kaka ebele babima la kombo Karine, biso Karine muta forma biso Karine muta sala biso boy, mais l'autre to bano pa na yo, banani oyo lelo tout à tout que Karine Mokonzi a formé biso. Ils appellent na banane surtout ko ballon na kata Decan Flash Télévision. Bon Karine a marque déposé, Karine la foula rabatou ne wera foula batua na internet ça part Karine ta foula mutaza souter tara ngamo les gens na zopinda kombo ya Mokonzi. Au senti bien que oui batu ba ibanga pona Karine Mokonzi star en question. Donc ça na fier nango. Na za fier nango toze belé na ngamo te. Ba misusu MSU lo ba bunga mais bango tout bazara fier na Karine Mokonzi. Pour pesa biso ko pa pesa biso musala au senti format biso tozopinda formation accélérée. Net ba grâce team. Api mona Karine avana na Karine nazo formation accélérée ozupele ke chundenge moko ozomona ba maniki wana obo mona basala ba succès wana na internet
aleka passage pas Karine. Tika boyko. Oh place à ça, surtout bando zongsa. So bisika Tracy Mbelenga zongsa ba image amani kindenga yaki. Manike. De John na peso mboto wana mère nanga. Il pas formation o ngana zoa accélérer pas Karine Mokonzi. Bisonyo son atalaka vague wana. Ba grâce tem. Ba mani longo. Oh ba lekechu. Ngamoko janvier wata Mokonzi. Osomona. Bania makor. Osomona. Ba René Abiri. Toza mwe belé na zoe biso ok oh lona te Karine Mokonzi la baron à part yé mutabimisi sous mutazate au senti pinda ke soda yé mutabimisi biso format biso pinda accélération mon amdeke oui il faut bosser il faut ça la boy on demande amdeke ndenge azaku na bato banzimate sko ngana tikala lamba makambo wana ngakoma loka Karine Mokonzi de ya Kinshasa sko ya mwa mobali nango Jean-Pierre Mokonzi tala degré siko eza boinda na biso suka desiko tala degré non au sentir que so na yi soki na beti so na ngama Karine sala nyoso bando sana Kinshasa yonga sala so le lomo na meke venima ke batu ba ise belé ba journaliste so na yi place wana ata to yaki D4 5 au monde ba journaliste na nyoso bo s'intéresser kana janvier pour ba bike ba ozo ba vie faut batu na biso ke so ba au monde ka mutsoka yika a journaliste wa kotuma ka janvier photo sa na émission ngapi na cha ka toliko la so na hotel ka kombo to tout na matanga Angélique kabatu tout bazaki ba star bazaki belé bobi ya YouTube moto ba yamba ko likanga zate talaka ba journaliste ba trouble belé na matanga ngana créateur ngana ya matanga normal ngana sala ba trouble te ngana yaki ka justement matanga nde batu tout ba yaki matanga ba cameraman ba journaliste il fait ba kendo filmer Corbillard ndezo bima na matanga bango batiki Corbillard ba yina micro envers ce qu'on a ça ni star et ça ba wira na ba jibe na ba kofinde za la ka ba ke place ba journaliste so ba moni bon ba yaka ba ibike wana star parce que bango batike bembe fa et là on est salanga ma passe pas na mona déjà que et bembe faut pesa moi valeur non par rapport à quoi même à ta chef de l'état zo le kana cortège ne soit moni bembe senti na cortège télémaka au senti ta soda so ka zo le kamonika ya bembe oui on kamda fa kata sali mais ce que ba journaliste fait ba honorer na bembe ba filmer ba longwa kuna ba ya verga ba ya ver yo pona cause moko oyo yeba ki ver ba yela ki ba yaki nango te na yeba cause te na yeba ka ke ba talika ke janvier star aye pona ko so ba vie na bango pona poser nga ba question o esengi ba poser yango ba yaki verga pasteur azala ki azali atinda ko yaka na maboko anani batinda ki ko yaki ya baleke chu on dirait pas na bango et pas binez on dit pas binez ko na maboko note yango na bako te nga biloko wana bakotinda pa na nga te Karine Mokonzi ayebi batala groupe mobo ya WhatsApp Karine ba pesa mutu nyoso ando zambo Karine atinde mo direct na mutu abande ko zwambo ezai pa na nga te atinde desa na yo o mona meka chaki kodza soko le kabatu nyoso Alex bon ki azaka numéro 1 mbongo ya chaki mutu ta chaki même ata ba ser na biso ba isha ko na pesa mbongo mbote place asa même ata ba ser na biso ba business ba chaki bongote tanya mabedi ba chaki bongote Karine cheka ko le kabatutu neza ta ba sara Karine zako top oh azalaka toujours likolo Alex bon ke yazaka bar likolo mutaleki azate nanga leki Karine ta yomo mutaleki azate biso nso to dimbela kana kombo na yiti to liaka na kombo na YouTube oyo soki penda droit d'auteur ezalaka mais Karine lelo za millionnaire nde tuchaka ba photo na yo wana kana na ba miniature na ba nini opwa YouTube soko lingo bima so fingi Karine te ba yeba yote o mona mutu musala muika na tonga msa tangira nchiki na ye na makamsu to kaika bya kuta na YouTube o mona ka ba analyse kana kombo Karine emsu Karine ayeba ite o mona ka Karine vandika atalika tango bo finga Karine ebele belo mo bat bakumo che fia na finga Karine koyeba na nyoso to yangwana Karine apesi batu misala apesi bana batu misala tala batu lona Congo bazoluka misala rosala misala mona nte me Karine opesa batu Karine baza batu mo bendake président de la République bendake soki penza ke aza penza mutalandila ba makambo ba Karine penda ba roya ba loka ba investisseur na kati ya Congo pa lelo tozoluka ba investisseur ba ya kopesa batu misala me ba oya te mais ce que Karine apesi batu misala mona ke jeune mobo msusu azala ne pe kuluna msusu mona jeune mobo msusu na vie na ye msusu atanga ntika sisa te mais à 8 ans penda talaka Karine Mokonzi ko mosimba micro ote YouTube est succès fona salabo au moins msusu jeune msusu penda ke ba film msusu au moins meke ba banana ba bena ba cop na bango ya ba passage msusu ba bando mata ba talent mais ba tika cop wana ba landaka batali jeune fille Karine Mokonzi na succès ba yo rejoindre biso mutabongo
yo na senga pena gouvernement congolais bako c'est la ta Karine monument na wileri te poza mwana lingwa la bosela ta monument mo Karine mo continuer ba c'est laver le tumba et on sait bien bana ya nino ya lingwa la bazo mener et on sait bien makasi ah voilà fidèle internaute tozana Janvier Ouata Poutine mon konzi bakisela likolo mon konzi je salue Christopher Moke chaud depuis l'Angola au pays aza kotala biso Janvier na baki penza bitu sangisinga na yo ezabina masolo ezabina pe mingi pe ba actualité oyo to bayi lelo pe na pe to mekape kolobela ngona kati ya émission. Qu'est-ce qui se passe nande kona biso pe moko pe asala pe musane pe malamu Gloria Olangi na yoki oza ko s'attaquer na bango makasi ndila mbeke pe to mekano sono ki songi na yo to yebasi qu'est-ce qui se passe entre yo na Gloria Olangi. Bon ngalo baka juste vérité Gloria aza ser nanga to vanda na epé to mela to lia pe mais elo mo sala ngaka passe avant ki ba poto avant ton avant to ndo zana ba Christelle akina nyona mo $5 fa pesa ngango asomba crédit a 5 Gloria akina nyona nga $5 ya crédit nde to ndo tambo tala kazane jeune fille to ndo sola bien mais azangaki esinga janvier pesa nga $5 na zung silao na pesa imbongo na nga $5 nan et pas Christelle Kabi attend na bouvent akenda tilelo tinde to beba na parce que là comment ça nga passe pour ani ba Gloria leur ba ingrat auto ba bokela ka MPC allo souffrir mais mutaide na vie Karine Kabila $100 ba tutu ba mona image $100 à se faire soigner nsoto mais lelo Gloria Olangi akoma na audacité ya kofinga Karine Mokonzi la baron numéro 1 ya YouTube yonga sepilate ce qu'on a vandi Nathalie omoni lelo ceux qui aiment sous Karine amela champagne o soki pona mwana Gloria soki akufa ki soki mwana ngo pazalaka babe ngo banani na ebiti invisible na ebati na bengeno kombo moko na zela non ngi na bosa na kuto na ebati soni oso mona Karine amelaka champagne pour nini Gloria banda ko finga papa ba Karine tanga kufa papa Karine tanga kufi Gloria leka afinga papa ba Karine a mort talaka ba famille ba Karine ba sepelate et comme écoute ba porter plainte mais Karine na motema munina la no motema la mozana aboya habité bokangisa été botika afinga sala be mission batutu batala na biso ke asala ka be mission afinga akaka Karine afinga papa ba Karine afinga papa Karine a mort nzamba la raté banda sata bibambe tunae Gloria pe to yebite so azara na zema solo soki pe ya lokuta to yebite soki mwana na zala ki soki mwana na ye soki pa botaka ya solo pe so abote ya lokuta to yeba pété c'est mois janvier na ndenga mabete ngana kenda ti na hôpital o babake o Gloria boto asali fausse couche ngana kenda mais natikala ko mona mwana te ndeza la moninga pendeke oboti ozo mona moninga oboti osali fausse couche bien tokenda na ken pia na makizemba za place na sana pesi mboto to bika te boto keta Gloria Olangi aboti mwana kufi to bika ke to ke cimetière to ke kunda Gloria sisi ko bota na yeso ga bota ki soki ya boma mwana ye soki pa boma mwana te to yebite to tikala to mona elongi ya mwana te to tikala ko mona place cercle ebimate biso ngai Gloria ken pia na batutu to yaki mbala moko bimamba mona voiture inde tina siège place Frank Semai na bureau na baonde to kende ko vanda kuna to meli to yoka bwana natikala na ko mona mwana te ya mundo zo mona ke na yo mona yeke avanda ta bando ko finga Karine o ze misoke za ya bien il faut mutolu boyebo oh mais bozo so na banane est-ce que Karine a fingi bino bozo so na robe ne à vert à l'attaque bozo so na vidéo ne talaka Karine zo imba nzamba zo kumisa nzambi boyebi o nzambi alobela ki était na katikata butu boyebi te ke emso akende pas médecin alobene nini boyebi te soka kende pas pasteur alobene nini mutazo sala ka vidéo na ye na libumu na ye ya bino komba analyse yo vando sale analyse o ya vanda sale analyse est-ce que Karine nga bomela bino nani ayibela bino nani asala bino nini yonga pe na talaki na moite yepe funa osoni pas Karine ro kipe ete ngande mna okipe po ngamna kipa ba onyo ngamna sa charge aro kipe nde nini ngamna sa charge na bango banda to zena kichasa tiaki ba potune nda zui ba zemne exil kuna azo zem exil ndeni oh azo zem kuna exil na nino na Grèce wa exil on zem exil azo zem exil auto botani mo na exil biso sko to bota mwana na Belgique mundele pene obika ko bota na Europe elenge
il y a sentiment surtout na bamboka loka ba Paris bamboka loka ba Belgique tant que zobota mundele mbamo considérer moi na yo en plus c'est monsieur comme ya Simon société monde na oka faut mundela peso sumbongo ça let parce que Karina kute na babilo ko na MSU bomba kute na ngote yondo zo mona meke mutu nyonso to akomolinga kaka na bota na poto Karine mundela yebi moi na Karine mundela royeba ye pourtant azobota maka mundele mbamo en plus moi na poto ya kelenge moi na poto ngazobota bota mamone lengo senti tentir kitoko moi na poto ma base arrêté ato boti kizengi na poto mbongo tala deke parce que ana Kinshasa ko bote za bien eza na opi mabete mais lelo na Kinshasa bato bazo souffrir so ke na boulevard wana papa nanga okomona degré bana ba fazer bazo tambola pour nini possibilité zati mais na poto so ko boti déjà ba ke moi na oza kitoko parce que Karina obota na poto Karina bali na poto makamba Karina su na poto o ezelonga te donc calme pena na tonto evi ah mobali na ye mopta chez mobali na ye na peso evi ki cool na peso mbote mwana wageni na peso mbote garçon ba bien gâteau chantilly ta Karina ki pina kotu na msina yolo pina pêcher azuti na mobali ne bandenga lingaka baguna ezate ke msu baningu mobo baninga batu msu obo kenda ko bala loba mabale kufa bo bala na baguna binote yondo mona ba mabale beta ba 10 ba 4 mois 5 mois kufi il faut bala na guna yo ndi Karina bali na guna ye abota sko na guna mobali na ye yonde sko zo mona ki jalousie zo kota kaka mais to aka balongi nde ngona buyo poza ko charger ti ngam na sa charger na $5 wana ukobosa na ngombe na bosa nteza nyongo so na kabela ki ye engeza makamusu wana eza nyongo tango zu nyongo kapebe o mamu peta €5 petit ko asuwa so ka so apesa bax na ozwango po erumeli pete mbongo c'est déjà ba 2 ans 3 ans ye uta ko pesa ngo to bando to ana kichasa to defisa mbongo avec intérêt parce que beta sko mbongo na $5 3 ans on peut s'en comme soit pesa €5 na mono sono pe loro il faut pesa tout plus koleka kutu na basi na ko pesa ngo pete maintenant 5 ke fa pesa ngo kate mutana po abi pesa nga $5 na nga tindelanga atindelanga $5 na nga $5 na ko na ngozo 500 atindelanga na 500 pa na ngote azu wapi wana zozo walo kolokilo azu wapi mutabeti ba inane na batir na ba Grèce kuna so ba deza na po nazu na ka Rafine Tumba via internet ok mutas pardon yo te pardon fidèle internaute to côté vraiment solo na biso na janvier ndé na biso bino na janvier wata donc babi ma solo penza awa je profite aussi ya repesa mbote na ngai vraiment et pas ya Noëlla Mangala moi ça pembe wazolanda nga depuis Montréal bana nyo surtout ya Canada vraiment ya bino yangwana Gibron na ISA na opesa pe mbote na yo et je salue aussi ma grande sœur propre Nathalie Mbala Yanfou motema Giscardo Yanfou na Florence Kentucky kuna na ISA et pe aza branché na kata DKM Flash télévision janvier to betona lisolo lisusu oui pesi bato belé panique internet bato bandima te ke ekirindika ekoki ko panzana yebisa biso nanu cause ya séparation wana eza pena nini opena ba wela ne kirindika bato bandima te ekirindika sina panzango kara ba pete sport ngam na panza bango déjà panzango ngam na panza bakolanda te o bazo sala wana ba ozo sala eza na ba buso ba mo ya mikemike sina panzango kala bango tu baby que j'avais ça panza biso ponga na ndo ça batu vérité mais ça bango écrire na panzango celle contre tous na panza bango na beta bango kao debout o batu tu bayiba na panza déjà bango mais soki déjà msu lelo moi ba intercéder moi ba maman mikemike zo bisa entre bango poni ki songi au moins écrire des ana biso tu na ba écrire net ngana za na staff ngana la na bango ba Magali Kongolo ba Junior Diaso ba Samigra Amba ozomona ba Sarah Bolingo ba Percé Kuchu ozomona ba Niamako nazala kapena na bango na ba pone na peso ba mbote place ozomona mona tsuka ba mukenzi tozala na bango ba tutu ba yebi l'air moko moni soboza boroye ba ko bomba l'air mo PM sous salité na bino au moins toute vérité n'est pas bonne à dire tout ça ba tuté dio quand il bisonde tozala wana na le part de la presse to bebanati to bebanaka siko moi qui songi pesa la peine à sens ni to ko vanda ngapena dia to ko betali solo sara za été ça déjà kotonga mais est-ce que faut to bosa na motema ya munene et loko so boma bango po nini ba songi et pai wana kirana benga ngo Sodome et Gomorrhe ba PD ba lesbienne ba pete sport ce que tala bandeno pardon bandeno
ba lesbienne, ba PD, ba pete sport, ba tamite mali kundu, ce que bo sangani, on est Sodome et Gomorre. PD ni aza kata Kirindika. Moura PD, Kovodor aza PD. Est-ce que tu rends compte de ça janvier? Moura yemoka leka abike yaza général ba PD, tango yemoka mileka, aloba ke yaza général ba PD. Yo mona ba conversation monte mouro ba zoele moi si ya mobali boy na ba le news de star ekita ke songa. Oye bango te. Oh. Mutaleki yemoko kangani na leki babi yaza général ba PD, siko to usandeni. Yemoka bika yaza général ya ba PD. Nga na renforcer ka malubana. Na pesonka elengi. Ntanga tuke. Osomona. Bazami balé ba PD, batutu bayebi. Bon na ba lesbien. Batutu bayebi. Ngate mobala grâce te malubango. Avec moi sinaï azandumba professionnel. Qui lesbienne professionnel bisote mobali o ya balaka yim taluba ngate papa na nsuki komuni na bosensu komuna yemo mtaluba ngate ce que tala ce que écrire modèle bon bosangani ba PD ba lesbienne est-ce que écrit wana ezana na longue vie te yondo zomo na malika pe kuna songi ni via tongi grâce temo asisi ya tongi moura le comitour à Carmel Odia pas bien otika étalé a mis en internet so bazali ki suka déjà bali na ye déjà longo ki déjà kasi ye moko mizongi sisu na buzo bati pourtant ngozo tonga muninga yi siko muninga pe ifaza na mutea munene pa muninga sabalaki na ndinga respect muninga sabalaki fabotika sa vie na ye lelo siko na yebiso ke famille ya mobala ba malika na ebité soki mobala wana eko exister lisusu pour déjà ba comme tu déjà mobile ni na ba miniature ba jimo paradis ngaku na be onsu ba jimo paradis to ba jimo li felo ah te ba jimo li felo c'est pas pour janvier te li felo oh ba jimo li felo ngana na bijo na be depuis fasik na bi ke pa bali abali pende ko na biso moko pe après internet on a lobby ke na bi ke ba continue internet yonga na bi ke wana ba su ba jimo paradis te ba jimo li felo pour ba continue déjà ba miniature et que zongo ko makambo zo oh azala ki no pe mobala kingani nzonda sala bon pe sangana ah bisote malika yemoka bendi mobali na yo côté na buzoba na biso elinge banda esi ebandi ah ce que biso to sani to appuyer ka j'aime pour na YouTube to appuyer ka j'aime parce que biso to na posta ba vie biso to posta YouTube futa biso to appuyer ka ba j'aime tant yo côté mobali na buzoba to zuet babala na wapi na YouTube mabala mpezo kufaka na YouTube et on a vu ça ba jeune fille bande on a ba so moi so déjà au Bali sur sala musala YouTube longwa pour vivre bien ndé to mona ba Deborah Bouanga ndé to mona ba Jolissa 100% ka ba kangelo panga tiki so kaza na site na mutu kende ya komika patron vandi ko ya to vandi wo banda actualité yo lobi oko sambwisa mobalo ko sambwisa belle famille pour awiza bongo aiza question réponse YouTube est église té internet est église té o te to kenda chaque dimanche to sambela té internet eza soto yoki ka kuna o ngubuli popota mafinga mutu kuna omona batu ba oselo analyse oh we ranso na sala ko omona batu ba oselo analyse batu babanga batu te to banga ka nzambe esili na to respecter ka l'état esili biso na biso mutu to o akota na YouTube ba ka buzoba na biso linge banda esi bandi yande bazo kanga malika kuna songi Carmel Odia pe ensu na ndenga mabete muninga sabala ki faotika bokesu tunisa tina ndako libala na ye bozui yo na l'oration inconsciente boki tuna tima kambutina ndaka mobali ne est-ce que ça boko vanda te dans la miable bo solo la pe dans le calme te ma so sala ki mabebu tombino boyo mema na YouTube po biso to sani to c'est la bino analyse to lobela be po bino bo sala ba analyse sabatu yando mo ke to zo lobela bon ngana condamner Carmel plus point maramunyo to ba vanda bo solo net biso be to be banaka so di kamuza to vanda ensemble to solo lio senti que dia so nani to vanda pe to solo mais to ya na YouTube te parce que to ya na YouTube bo c'est la biso ba analyse o monde ba panzani o moni boyebo et ça la biso bien te biso to solo la dans le calme bon peut faire ba solo dans le calme bon ba ili biso matière o bon ba matière siko to sani biso be to accepter matière to kufana matière mais yo me melane matière on peut bon te Poutine na me melonde nga me melon kana ndena me melon no me melon nga ko no me melon ndenga bien nga ko no me melon ndenga bien bo c'est ce que fait na somaniki nga ko no biso no pesa no ba conseil est-ce no finga bin so na bi mo rapide ils ont finga te so na bi oh c'est pas nous pété c'est bien déjà cop na sala te pena remi ko vodo oh ils a cop na bango ils a loka malika cop ne ba bi songi a mort
ozanda kalibala maki songi ezalo ka grâce te monga kuna yeba grâce te moté mobali na ye mobali ne mutaleka ngana kobomba nene mobala grâce te mo wa bala grâce te mo o aboya grâce te mabi na bala pina moi Simon pina ki azana kindumba professionnel ana ki lesbienne professionnelle première fois na okapina ki mobala le labi kindumba professionnel na okonga pa mobala grâce te mo tala ka yemo moi sina bala pina o kindumba professionnel moi sina ngosuka ki lesbienne professionnelle bisote bango moko baluka ba arranger biso to sala ka ba analyse biso to ya otetaka toteka. Merci Janvier, tu continues vraiment masona biso tout le monde qui peut réconciliation moko ezali pe no tour pe ya moko code mboka ya Willy Musheni ameke mpe kosangisa ndeko na biso ser na biso Manique de John na Kisinzora na habité au monde en ondeni par rapport makambo onengo okende eza pe na cesser le fait solo to ba guerre wana ko to yebe kaka ya Kisinzora na Manique continue kaka. Bon internet c'est za tozola muka so muta yoki so ba diotie so kokite o ya mais ngapi na sepela ndi ba vantse bango mais na Manique de John na pesembo TV na Venzora leader américain na pesembo tinda vango c'est ben la famille. Ils ont toujours famille, singa famille binda na kamekata na raté. Ozo mande ba yokani bongo linga pa yokana opinza ke na mutima mala poza première fois te ba yokana. So ba yokani ba biba na kama tout opinza oya Willy Musheni Koda Mboka via ba petit tout ya YouTube. Ndenga vantse bino Manique de John botala na opé Prince Babia. Botala na mwana wana botala na jeune wana azana carrière ni bili izana ba orchestre bili emsu banga kozwa et pour na par rapport ba otala ke aza na ba souda makasi aza na ba mama na YouTube bat na YouTube obinake so bo salier kabo so ka eli musicien na ba mission rola la pongité ouais Manique rola so pongité ce to le lem so ba bike ko folo midazo ko fa zo yebi em so ba tike kana voyage moko bien des 12 mois mukebo ya yuki alors ya ka régler na YouTube parce que on est ba mission ba ko banga ko salir pe bon image na ba mais bo douceli no mona butika samsa na carrière no ebele no ayembité mais bon chanteur so tali pinda ko yembe nous monaka babia chokoro boutika mona nazo ta moi vie na musique malgré papa zo quitté boutika la mona na chance c'est ça bien on va qui tous on a des événements au tozozela des événements événements aux années na nino bena tozela événements to yebango lelo nde toza ana Congo ana akosa ote tozela so be élection te tozela ni elo tozela makasi na bi tozo na 2022 wana tito koma 2023 mais na 2022 tozela élection te pour ezate ezapete donc événement mi baleza tozela na 22 tozaka na événement tozela le 30 juin oyo wenge musique à 4x4 tout terrain JB Wera Kofolo na Tchesu na Kofi Nzambe JB Okotika Bonen Didier Masela Blaise Moula ba Limpela ba Emelia ba Kaluji ba Kokota ba Sege Mignon tout monde a bango na podio moko susu et ça bien pour biso na ndenge mabete biso tozwa chance on voit ndabote total ba wenge ndeza na ba concert de to komo ke ba concert ba héritier bo ya ba Wera ya ba JB tout le monde ameke wenge penda toute fois 4x4 tout terrain total ba bon total na ba TV total on kana ba TV to ko mpeka na baba siko penda ke ba pesi biso chance le 30 juin oyo akotika la mitali ezalo ko événement na zo biso ezalo ko ba oko ratango to so ratango obeta lisolo pa bana oni net ngana okende concert wana tozila le 30 juin concert à Wenge surtout si concert à Wenge tozila sikoyo mbotama ya Yesu Kristo oui c'est da mbotama déjà mbotama ba combien tozila ki ayat tozila nanya oya ndito yibi tozila ka Yesu ayat sous fin du monde pays ala ka mukulu na po muto tozozila nde mbotama ya Yesu Kristo mwana Karine Mokonza robota Vous avez des actualités. Janvier. Tala le na YouTube na 3 fois. Ndenge na benga Papa King 3 fois Papa King. Mbotama ya Kari. Mbotama ya Kari. Nepsoke. Toi kana dévénement. Boke na bino gauche à droite. Toi na dévénement. Ya Wenge. Na ya Kari Mokonzi. Mbotama ya Jésus Christ. J'avais tika boygo. Ya na zo bisabatulera ngoyo. Soko za na masumu ebili. Soko buma batu lera on kiyosa tubila lera on foi banzambe o kaka boto Karine obota kabo yezo abimi waka fin du monde wo
OK li felo. So bande ko boma bato. Li felo. Yango lero fo bongo la déjà motema. So pas bien pesa bino chance za bango ba bon ça va bomona Yesu. Omoni pe Yesu. Pour moi na wana mutu to ko mona yeba ke bénédiction. Mutu ko mona ka mona Karine bo bénédiction. Et que chance batu makambo belé. Moi na wana na monika Yesu. Na monika Yesu. Yesu. Janvier wata mukonzi mais ça internet moko lobi pour eba ilolo no sana opinza na kata plateau. Abi mais janvier azo ganga trop pour na Karine Mokonzi. Est-ce que Karine on me un jour poto? Bon, poto ça savante hein. Tout va ici là. Poto pene ça na savante. On peut le contacter un jour pena Mokonzi ou bien so pena poto. Aza mutu a place bino emsu bo cha point. Emsu pa ko bing sanga. Mais nga penda na via penza poto a. Na lingana ki poto. Na linga pena ki poto. Nga mo déjà maman bo botinga na poto. Lik n'a pas na poto. Maman so abote belete. Papa so na poto, maman so na poto. Poto je na okinanga. Na bate ke o gauche to poto na okinanga. Parce que elo na ko mo sepela poni. Na linga kinaka ki poto siko na musana nga. Na cop nanga. Ndi na moni ba prince bakali ba kiba poto, ndi na moni ba venzura ba kiba poto sko. Ndi na boa kama mkimike na bike ba shino bike. Chaque fois ki poto na poto wana. Na poto wana. Na okende poto wana. Pas c'est na poto. Ata Karine on mimanga na poto wana. Ata ba shino ba mimanga. Voilà. Ata my love pa mimanga. Moi ça taille S. Osomona. Ba maman Brazil pe ba mimanga. Ba ya uli musheni pe ba ochanga poa. Papi Bilama pe ba mema yo. Nani papi Bilama? Bilama. Na pesi papi Bilama on pe mbote papi Bilama. Bimisela na passeport pour na mona koza na volonté mimanga. Voilà. OK. Merci Janvier Wata, tout comme la biso presque vraiment na suka masolo na biso. To meke un peu mato développer mamboza na batoile pe to meke un peu décortiquer ngo na habiter position de suko boza chez mon compte officiel ozo le kakuna toza bisika msusu oyo ozo sala to pena neni bon ngana za na koloba neni ngana za bon tout terrain tenga za bon ngaza tout terrain ngaza nanga tout terrain mais mon compte officiel ezali yanga ezali ya Karine Mokonzi wana kutata ba bengana 9h babi la muka nsuna la muka 8h to singa ke 8h faut la muka 9h faut les kakuna funa les kapwa za chaîne oyo ya biso wana za kwa maison mère mais na sinamo ba contrat na ba chaîne ebele so benga na za pena indépendant na l'air mon page no dia so peler moko to petara na l'air mon pena epi na sourire de quand un peu comme pe yanga pe Christian ya solo bon problème était Christian lokwa bo engagé nga déjà donc to signé na benga nani fa signé so mon to sola na bo na signé un contrat nga to bando tande mona nga page no diaso na za suna site na mo sur télévision na betara na nga so benga na monika ko to solo nuka bien oza respect ka ya maloba oza na homme de parole to travailler kitoko ba no mona mneke so bisinga ke lundi to sala to travailler mardi to sala actualité za bunga mo emsunga ndi mlando benga bino po nga so déjà na le makambo batu na linga pendeke oui toki na linga te na bayo le te na linga te bando le kilanga na TV ke te ali akimbo na bitete ngaso na lefu na sa musala ndenge singeli ndepe na bisika batu boninganga bu s'abonner massivement na chaîne nga mwana ba mama TV wona za chaîne nga privé bu s'abonner appeler mo kuna ebele pe na linga bu s'abonner malgré na kota na blom mais ko bando kota calamité bu s'abonner pe kuna nga mo pe chaîne nga pesa mais na travailler non pour Karine pas d'autre travailler buta sala pe chaîne te ça pour chaîne na poto na travailler no bona kotsa non mais bato tout bolinganga loka ba singa DKM Flash TV bo s'abonner pe massivement mikolo pe loka to signer na ba un contrat maintenant to signer te tant to signer to zongira susu ana website bino ke mais bo s'abonner kaka pour le réseau na lekiawa to bando longira ka to zongira ka na Christian to sala ka mais bo s'abonner ba chuna ba na membre na bike bo sepela janvier na bino yo wata na bino yo totorina na bino yo mokonzi na bino yo ya tembe plus que tembe bato to bolinganga bo sepela nanga na pesi bino ka bambote ou azana posa obenganga plus 243 89 50 53 549 et ça l'a bien mais c'est ba chinois tisiko na botina nga téléphone na téléphone ba ibenga mais na soit ina mususu mais wana na ba capacité na nga ba notala ba actualité bato bazo finga Karine trop na c'est ba chinois faut tinela na téléphone na bien et ça l'a bien papa king so qui message mon privé qui message ma CV mon TV ma Belgique mo Jackie na moi ça mundele yoza moi ça mundi bouté po bato msuba bala ba algérienne ba marocain ba komo to bala mindele te ba mindele te oh bandibu faut bala pina lo ba allemand ba belge au moins mneke mindele bango wana lo ka majaki
moi ça mondé na peso mbote maman Brazil bokomba maman social à sala ba circonstance nyonso na peso mbote ya oli mo chaîne code d'amboka wana via ba petit nyonso to bi ke to les leka na bosente mama do na Bercy na bosani susute na ni susu ser na Clarisse Moyebi ya Gilenga Tsibi na bosente ya Alpha Foot mwana yolo ya tonga ya Alpha Foot na bosente ser na ngai maman Yvonne Longombo mère comment qui ma téléphone mais na peso gambote maman Yvonne Longombo merci Janvier Wata Mokonzi ezaki bina réel plaisir oyambayo merci na ndenge pour répondre l'invitation nanga j'espère que zamba la soukate non ouais zamba la soukate bo mona Janvier to sala pinda to ndo leka to sala émission vous s'abonner ka ebele bondo le kwa zampo sana peso ika na DKM Flash TV bondo mona Janvier vous s'abonner sala nga bien ba bisou na bino bye. Voilà. C'est un réel plaisir pour moi de recevoir un chroniqueur, l'homme de YouTube, Janvier Wata, Bakisele Likolo Nango Mokonzi, au Pendazaki Lelo, invité Nangai, na pesi merci, na babonné surtout, moi au Bazaki branché, scotché, Yakolanda émission du début jusqu'à la fin. Je dis aussi un grand merci à l'équipe technique. Oyo basalinga vraiment comme 5 sur 5 depuis Banda Kunabino derrière la caméra. Dieu merci Mayemba qui a réalisé l'émission à Lelo. Et j'ai dit aussi un grand merci à la propriétaire et à la chaîne Oyo David Kanyama et son épouse Mami Kinda et Bangopi Balanda Kingai. Bon continuez toujours à s'abonner massivement sur DKM Flash Télévision. Moi Christian Tongo au hasard présentateur Nabino na Pesibino. Au revoir, Tukutani Mbalasima, na numéro Msusu.